Hey, yo, mutonali bandi. Telemawa. Tele omoni okoma kokotala nyama na yo moyi presse na yo ya ni. Presse ya ni. Yo bana yo. Okoma koleka boku tala misro kwa moyi ba yibi ba che pilipili na misro. Bobi mabotale mobali libandi ataka bacha batona kikoso. Yo ozoro bosali nini? Oshi c'est quoi? Je ne comprends pas. Korobanga ba frasa salité te. Yo ibandi kangambanga. Yo ke kotala mama Afrika na kikoso et puis à deux reprises. Ngai, moi si nayo. Na yebisi mokambo. DJ yo baloka TV, na yebisi yo. Yo, mama Afrika kotela yo makambo. Ya sho yanga pour mande yo yebeli ngapela ketela mo mino na douche. Yo, okimelanga nini? Ngana konta ki Mario. Mama ya kawati. Yo, oyaka potala moi si nanga. Mais écoute, tu as convocation ou non? Convocation? Si. Yanni. Oh, il y a un peu de temps. Oh, ce que le motif n'est pas commis là. Ils ont communiqué sur place. Où tu m'as dit à mon été d'attitude pour mon été? Pour bien dans la chambre caillon, on a zaki on là. Guéchou. Kangambanga nayo. Na boma mutu bufi Boni boye quoi? Irresponsable moko boye. Ba c'est le monde kuna. Ba longo les zemi. Moi ne n'inga sana robota ici tu dois quatre ma trompe. Boni boye quoi? On va rester ngani. On va rester ngani. Boni boye quoi? Tata Joba. Yo. Nazo, c'est yo pour Joba. Songa na sozo. C'est pas mon avis. Nalobi na yomba rasuka. Masuka nani? Na salio nini? Na salio nini? Ozoro bosali nini? Makambo yo sali yo bosali. Yobima. Mbeti bakatelanga mwana ba trompe bojo ba yo tata. Odoti na mana bakate pour ça irresponsable. Boni boye quoi? Okimano ndako tundela mwasi na bana. Lokwa ngana kimanda ko ndeko ma chanson na yo, chanson fétiche na yo. Otina mwana na yo lukalipa bakata yetro. Mais on a dit. On prend journée na le journée. Aronga wana kende to ko inoko beta mana obi na yo mbarasuka. Mbarasuka na robi na yo. Oye banga bien terre. Okosala ni. Sinon oye banga bien terre. Comprendre. Okosala ni. Leka. Lokwa. Zoba mobali. Bakomona yo na patoro lokola messier. Bonane. Yo za messier. Yo messier yo c'est irresponsable. Oye bango te. Yete ko ko. Irresponsable. On y a gamu ke mo meyo. Atokani. Atokani na yo. Danga na. O café. O café. O café. Yo ko sara. Keba ngala ya kusabe. Eni nango. Idiot. Montale yanga mwati na kikoso. Aisa kia bongo.
Allez, c'est que bon. Allez, Keba. Keba. Et puis on s'en maudit. Attendez mon matin. On s'en dit. Yoko Sarani. Maudit. Yango wana li bandezo koufela yo la kaka ba para. C'est toi qui me maudit. Hein, c'est toi qui me maudit. Maudis-moi. 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 Keba. Keba au moi. Maudit. Tu n'es pas mon père. Et puis tu dis que tu me maudis. Tu maudis à quoi? Tu es qui chez moi? Tu es qui? Je te pousse. Je te pousse. Un garçon sans avenir. Merci. Merci pareillement. On se voit. Eh, on se voit. Mbangalo kwa koni. Namona yori susu na jero. Gloire à Dieu. Et bon, je suis la vraiment na sepela ngai. Ils a papi. Quoi? Sifa. Non, Sifa. Sifa nini mwana ngai nini? Ya papi na nini? Yo sana ndakwa gesho. Okoma nasema papi Sifa nini ngolukela ngai nini Sifa? Famille nini ngolukela ngai Sifa? Sifa. Maman, pardon, Sifa. Zambi na ngai. Tu suis courageux. Ozolo bana po vandi pena nanda kwa gesho. Na kinja gesho. Papi. Nzambi Sifa moninga ite mama. Vampire ou bien extraterrestre. Boni boy Sifa. Mais ozomiye bateke ozanda kwa mobali mususu Sifa nini olukela ngai? Ngamo ko ndimi. Mama na polisa ki oboete yaya. Sifa soni maninga musuba yokusanga ina ipo yokusanga lisusu Sifa. Maman, pardon, Pona nini Sifa langa pona nini? Oni na moseli sana. Eza nini? Mama yesa ka keli kelema. Ah, te tika ko. Yo teke ngam na papi to mo samba. Mais Sifa est-ce que vous avez danger aux aliboso na yo? Maman, qui Vous en avez mo pas bali. Alors bien, Sifa, vous en avez quoi faire gesho et c'est pas pité. Gesho bala yo Sifa yebi yango. Famille ba gesho lelo ba loba ngani. Nzo kam sanga lokoli. Yo teke ngana papi to mo samba. Qui dit moi c'est mon bali dit faire kinyom. Qui dit faire kinyom dit OK. Où kamone? Yorkinière, ce qui yorkinière, ce qui fortinière au biona. Sifa, pardon, ils a soni. Côté la moi simbinga loko la yo. Moi si munene loko a yo. Moi simbinga loko anga. Ozota la maman non en face. Maman non peut aller na misu. Pour le bien que ozize mon bali mususu. Dode ni bali. Ondo ki e camarade na ngai. Eh pardon tikanga soni bongo. Maman ça moi sinetinga maman. Maman yebi ke na linga ba. Moi c'est la moitié na ndako na ngate kana ndako libala Sifa. Oyebi ke banda na botambola ko mwasi munene boye na tamboli likambo boye na mona ngodo na monde na ete so esalamaka mwana mwasi avandi atali mama ne pe na miso fara naza na zemi pe na ndako na ya kesho donc yo duchi wana na ebite na loba nini sonyo ayo singa ti mama vandi amwaka ke lokola ngana yo ngana pesa ko conseil te mais pona duchi wana na loba na lembi ti lelo o memeli mwana c'est pas nini olingi nini. Ah, t'es parlé ça Sony. Le quoi Sony on a eu. Na habité na famille gesho na son mari na côté le manatela sous maman gesho na biso. Na côté le manatela sous papa gesho na biso. Na habité. Mais Sony oxina Sifa. Na pêche merci. Merci. Merci Sifa. Merci moi na lo sana. Tu vas la faire la montée. Maman. Ya te tika. Alléluia, alléluia, alléluia. Père Génie. Oh là, ma soeur. Oh, gloire à Dieu. Ton côté de Jésus. Bonjour. Bonne ma soeur. Papa, en tout cas, vraiment, Limbi Sangai. Naza attend te invitation zo pesa ngai wana naza attend ya te naza ba problème tellement ébélé vraiment limbisanga papa. Écoute ma soeur, d'accord.
Vous savez, on a une coïncidence. Ça, c'est la deuxième fois. Il faut et le belaï et le comment parce que vous avez un salanza. Vous avez un motapa en combat. Je ne sais pas quel message on nous a besoin de celui on a solo déjà na avocat. Mwana na yo. Kasi yo. Ezana nini nakati? Meka ya fungola yango mama. Fungola na tala yango. Okanti na teli sasi. Meka yango mama ko sambisa ngate meka yango. Mama meka. Ko tisa meka la bango. Kanga muno na kuna. Ye mo kuta amone za muke yo meka. Okana te poudre de chasse. Sasa isa me mbonga kati. Mbonga kati na futa loyer pana yo. Yo fo meka yango nyoso oye na ngoko ko meka yango. Oh, ye ba pe pas ça na boka bula okuna. Malembe. Otongi ONG awa te ba ko bokola miyibi ba ko kantona Caritas. Ba mabete pour la Deuxièmement, tu as des problèmes, oui, tu as des problèmes. Mais tu dois savoir une chose. Tout le monde a sa solution. Tu n'as pas le temps. Ma sœur. Nalingo pesa temps oyo zanga wana luka temps pesa nzambe nango na bonelaka yaka lukaye par rapport ya ba problème ozana na yebité mais na yebi une chose soki na pesi temps na nge pa na nzambe na luki nzambe so ba lobelinga po na nzambe na yebi ke no ke na solution nzambo azali ziba ba problème soki za kimia ndezangi yo alobi na pesa kimia o mokile o pesa te problème eza na ngote papa liloba nzambe baboya ngote mais nazande na tante papa na ngai ma sœur le kambo attend o ngana zoloba na moni pe moto zo pemela lelo Dieu nous donne le temps de respirer pour pema na kozanga vie pourquoi pas nous bateau ya créé tous en attente pour naïe ni bona papa ni papa so mni na nzete nakuta déjà na avocat lokola likambo ezoyebana nango mpena malamu te bovungula ngo leyo balambi te siki mère akonzo basa bankomora oyeba ozokamwisanga vungula mosaka kasi ndenge obimili bana olemwa lipa pompage tu pas dire responsable au lac Sinangwa. Oui, maman, tu vas vous faire ma capote. Pour qu'on a un monde à. Ça vous vient à la vie. Quand on lève à l'obag, c'est souvent on lève les cours. Vous on l'a moussaka. Papa, 17 ça que le cambo. Ok. Na ba avocat le quoi to solo na bango. Ba mo yo sala ke. Tant ba osamba, futia manu sa ni. C'est na bien non, ça c'est bon wana nyeso. Kozongisa nani te biso ozana na poso za libanda soko kozongisa me yeba mutu nini yozana zala mayele mutu nini yozana nani akomisio awa zala mayele ozoyokanga esiko ezesika ba irresponsable mutu asalaka mabunga nde akotaka place oyo nzamba alingi yo ma sœur je te dis ce qui est vrai papa nzambo oyo nga na bondelaka soki akutanisi nga na yo 2 fois. Donc cela veut dire que non, il a un plan merveilleux. Et tu dois savoir une chose, ma soeur. Si Dieu ne te demande rien, na yebite so bongo na to bongo na te. Na yebite so yamba yusu to penanute. Na yebite so bate yo liloba nzambe to penanute. Mais je vais te savoir une chose. Nani kana yebiso loko moko. Nzambo yo so kazobeta sete na vina yo. O lukaye, o kutana naye. Cela veut dire aux amonelaka. Papa, problème est kana kina ki yunga na ndena misana ko yungana ko msono ya. Écoutez, yoga ma sœur, hein. Na boy na ngato ke ndeko yunga na mais est-ce que tu peux me donner le temps? Pesanga karaton. Hein? To ke nous l'église, non tiko ke yunga na yo, to ke l'église tu me parles na ba problème o ezo tungisa yo à moins que na yeba kaka ta problème ezo tungisa yo na buka mabolongo na ngai na sambela pona yo parce que je sens c'est un fardeau. Il y a fardeau o nzamba tinga na motema. Surtout kuta nous 2 fois. C'est possible. Ah, amen, ma soeur, nous avons pas le coup de place à rééducation.
Lapa. 3 minutes. 3 minutes. Otiaki chrono. Si. Yo mona ngo kabini. Yo posa sola mona ba sala kabini. Bandai kolobelanga déjà mabe. Attention mwana Zambila. On soigner la mère. Zambila papa. Kutu mbila mikolo bazo lobila na bango. Attention na yo. Bako yako kango pamba na mkombola omitanga mbila. Etikali 1 minute. Webi suka na mbila. Etikali 1 minute ko sala. Suka mbila zandika papa keba bako yako kanga yo. Kota. Zonga uno. Zonga. Zela mela maiko. Bali bako. Baya nena kati. Tapela to maina. Dépense. Akota. Yo ya libalo. Nako ya mercredi. Ya mercredi. Côté boyo si ça lipa no yeba. Si ça m'a kende wana antika te loka de poste était pas même. Nandi ngo sorti botika ni. Ta yo mo. A comprendre ka. Yango za droit d'entrée to. Merde. Koshiba na ça numéro pe sa famille. Mais n'a pas personne adresse au Sénégal mec. On l'a Koshiba. Aux numéro pe sa mère. A Koshi. Maman. C'était les dishes hein. Non, mais fait mieux. Oh man, yo. Okoma ka loka batama po ma penza. Attends coach. Maman. Nazo yebisa. Bando za mwamba mto sale loko zate. Saka ndam supo bazaki na avance ateni. Bonga kati mais bonga kati. Ngati kilombo. Papa. So kingelo no mwana pena. Bobo sanite. Yaza na prison bazoke. Ya bengi ni sosa ben. Allo? Le papa makasi kona zoyoka te. Ah. Hey bakangiye. Oh la nunga. Ozomona. Na yebisaki yo vérité ata bakundi yango na mulai nyinyi ya libulu. Suka na suka ekobima. Ozomona bikanzambi kasi tuswa. Siko kaka lelo motema mabe futa kate motema mabe mona kati mindi kamba ba tule dia ai ba udilonga dimosi ba uma ba vonda sava yaya sava zana kimia nzamba kusunga merci nani wa papa kati geshoko Bankengi nyandi uba en tête. Alors ngara nini boye yo. C'est lui la tête numéro 1 de l'accident de Uchi. Hé! J'étais ma mère. Narobaki yango mwana nangazi innocent. Emmanuel, inspecteur. Hé, Sifa. Quoi? Comment est-ce que vous les avez inspecteur. Yo parvenu ko kangisa mobile nanga. Donc yo tio bande ko ya ko landa ba suivi ba question non, nazo répondre gentiment. Donc ça pour kangisa mobile nanga. Yo kanisi soki yo tindaki la police ba ya ko kanga mobile nanga. Na ko yeba te kesaki yo muto tindi bango ba yo kanga mobile nanga. Bibi singani na ko tuna so yeba na mobile on ndenge na façon te te bibi mupaya na yo etani ngate inspecteur oyo ndi na biso na mito gesho za prison. Donc moi la mobile soit disant inspecteur yeba ke bokilo eza mukie. Pas mobile na ngai. Ate yo mukunini ma chérie. Nino ko gangele bona balabala. Problème à gestion na ye etali na nini? Et puis il est tachara musara na ye. Ah OK. Mwana nanga ibiro kwa motote. Abumi pe motote asali pe moto mabete kaka sibitema. Mwana akuya na mbiskade. Na kumishinja kumba. Bikanzambi kasi tout. Oui. Que Dieu soit loué. Et puis les cambo on ngala kotika ngote. Na kotika ngote. Le bakaka soki na sambela kanzamba bomo ite. On est kaka boya l'occasion de rien. Nzambe yasunga. C'est ça. Yopo za mama, tokinde pai tujonge pai. Afi, mwana suraka na mama, mwana asuraka na mama.
mwana ofandisi awa yebisanga ntina na ye nini afi mwana wana toyebi ke afandaka azalaka na mwana na yo sibitema aye awa namoni mikolo epusani yo mama osali nini na kibu mama na yo okofandi na ye awa bozoseka bozosala nio meno papa ngana fandi kaka ndoko yebi ngana fandi kaka awa namoni nyadiani kote di kunto ukote di ayinganzi ipe ula azolela yaya uzolela nini mama ngana kusonga sukuna te ngana riti awa tofandise nini taye ko luba ongayi nalala kina garde na musala na kona ke nyandi munganga mobali na yo oui mobali na ngai siko yebisanga makambo etali gesho et concerné ye wapi po kangela en plus na place publique na miso ba est-ce que yo yebi o yaza mobali na o yaza inspecteur hein inspecteur onde muto asali ke lelo ngana lela boyo akangisi gesho yeyo jésus papa moni makambo osali mokili eza mokie donc na comprendre outiliser camarade na nga moko po zwa bainformation nyonso pa na ye po okangisa mobali na nga mpo nga na lela namona pasi otia mpe mobali na nga na pasi mais yeba ke un jour efuta o pesa sifa emani pardon ok one emani sifa na tongo la ye na yako kuta sifa kunzo duche yandi akuti na salo soki pe yalo bakina ngake alobi na mobali te eloko moko te de kayoki somo wana ndaki kokima atake mama yo pe ozalaki te nakokai kozongisa ndenge nini fona zwa explication ya malamu oyo ezomema ngana nzela mpona bimama bazoba te ndango namolaki mwa te en attendant toluka solution afanda po mwana kini mpona nkayaya ok en attendant wana kobanda lelo isili sulula na ye azonga na ndako na ye sisa baza nano bilingi libala ezika kabongo libala ezalaka lelo kita ngana yo toyalaka ndenge nini jongisa ye ajonga pa mobali na ye ngai nakoluka nabenga duchi nasulula na ye par rapport ya rapport mwana mwasi wana pisi nasepeli nango te atake para nasepeli te mais après tout faut ko benda duche matoi duche za mwana obiso to bota ko ko lekle biso na mutute mwana batu na bali ete siko amonisa ke ba pasa ndengo la pona ni yesifa ngo sifa lokola ba mela na keni makile keni ba mela na maya nzoto na yeba kate wala nya ko sala bloka bo ndapeta ke mama na ko sepela te donc loba ka pena ko beta sete yo c'est comme so banga ka duche c'est comme so banga kae pour ce que ngolo ba su ya bambi yo mbota likaso sokoli ngosili kaso papa mon yo ere moko silisaka ngana mayeli na makasi ngana rubina yo zongisa ye ngana kubinga duchi na kusulula naye Je suis le pasteur Elko. Nous sommes le Serge Gilly. Hein? Serge Gilly? Eh. Azate. Peut-être que tu ne me comprends pas, Naza pasteur. Oui, ma soeur, Naza pasteur. Nous sommes le Serge Gilly n'a Azate. Ah, ok. Le rôle Azate, ce n'est pas un problème. Le Sokaye, au ébicier, pasteur El Congoy. Église Abba Père. À Goulkaye.
D'accord. Merci beaucoup. Merci. Nzambe na nga pambolo. Merci, pasteur. Baboni non c'est pas la bonne. Makalo. Problème. Lokola gesho bala sif. Ode meresila la pe. Esigo ngolo bani. Mama. Ata babota mwana. Motema bokenda ozula ngona na agence. Ke ba livrer le motema ke yo zui pona ni po bota ki mwana pa mamenga na bota gesho na motema. Motema gesho na ezo lingolo banima. Donc na bota mwana mobali aza mobali ya malamu. Mais yo bota mwana oke kozwa soki pe motema na agence soki na western le quoi code kokaki te peut-être abibi na motema mabe motema mutu mususu. Est-ce que yobi quelque chose na prison? Gesho na prison? Oyebi mutu asali quelque chose qui na prison ça sifa. Na problème nini? Sifa ça. Sifa obota ye to adopta ye. Oyebi sifa azwa pot de fleurs achana ndako. Ba inspecteur ba comme koya ko luka gesho le kwa gesho ndako na ye moko komeli ngai. Tina suka bazuye. Na buto azobenga azo ba mama fungula lelo kute kokaki mungu ate. Mwana nga comme koyeba na mungwa koleka to kozanga ya vungule. Pona ni po sifa lukia kota na prison. Likambo nini comme ça moti na prison likambo esila kateza nini? Mais oyebi makamona nyonso so ça semble ignorer vérité. Oyebi makamona nyonso mama. Côté yelemba kate. Oboti mwana na yo banana maternité. Oye na ye na ndako. Abali ozolanda ye. Na biso kutu ba mama mayele mwana akufi ozolanda tina cimetière. Zala na bonne voisinage na baninga. Ozoyoka. Bato ye kokuta basi bakufa kala. Atosomoni bango mikuwa boko seka bango te po lobi pe yo koma ndenge bango bazali. Mais yo mwana zana na mukili. Ozo yeba ko éduquer yete. Mwasi moko za pona mobali moko za pona mwasi moko. Mais mwana na yo mama ngana promettre yo. Moni ngai likolo ka mutezo lemba kati ezana ona makasi. Force mutu pe ya kobunda e utaka na kati. Donc on utiliser ka biloko akati. Kanunga makambo eza po mwana bima. Eza po no silika sika non boete. Te mama. Toluka mwende mwana bima ke to silika na raboye kalunga. Po oye okote ta. Ozo silika te po yo za na position ya faiblesse te. Yo ndo za na position ya faiblesse. Oh soko zaki na position ya faiblesse te mwana na ngane mtasali sifa nde ngwana. Sifa se retrouver na prison. Olinga koya ta mususu na ndenge oto telemeli toluka na mwana abima ke to silikana oye okutinga na obima otelemisinga na baba to tika na baba pa même mama ba eza likamba otela bakiti yo bite mutu soka ye koloba makamne o eza ya valeur faza ya kotelema po likamne za la considérer olinga na vando tuna ngaso na melani na loba fanta pona likambo ngana za nango makalunga bote boete na bike pasi na yo eza pasi na ngai pasi na yo ndima pete ke ezo koma pasi na ngai po mwana na nga mutaza na prison po mwana nga za na prison oyebi gesho wana za kwa mwana na ngapi po bala mwana na nga za mwana na ngai banda gesho abotama sili ya mutu akota ngo te mais lelo gesho azobenga azo ba mama sili na nzoto moyete nazoyeba siko to kotia insecticide soko azongi to tosala ndenge nini nyonso wana fo boyeba kango libela ke mama kalunga degré na emati nini aza bo température etikaki so na ba 39 te soko tali pena température na nga so ozotama thermomètre meka ngai omona so na komi na ba 60 te kanunga pa nayebisi yo solola na sifa tokende biso nyonso toluka solution ya mwana gesho aza mwana nga jamais na olingaza na prison solola na sifa solola na sifa ye lokwa azozwa mibali lokwa ba action na bar azwi moko babakisi ye mibali azwi mibale babakisi ye moko bien na utiliser ba soda butu yele kwa utiliser ba soda moi ngana ko utiliser ba soda butu kalunga pona bongo te sifa za mwana nonde mo azana te sifa so za ki mwana nga geso za mwana nga mbeza inceste
Boyete mama. Kozala pe boyete oye na maka malamu. To si so na ndenga malamu na ndengo kena ngote. Merci de m'avoir pardonné. Merci parce que vous avez place dans mon thème, maman. Sur ce, j'aimerais te demander quelque chose. J'ai eu du temps. Il y a quoi observer, il y a quoi étudier. Et je me suis décidé. Et proposition en moi, Isabelle, acceptes-tu de devenir ma femme? Bimanga déjà. Bima tika ndako mwana ngevanda. Bima nazo yebisa yo. Nga kalunga azezo menace nga tangu nazalaki. Baya kuto matoye comme na matama, matame comme na maboko. Elongeza te. Kaba zero ezo bakisa mangai. Yango zo sala ke lembisanga. Mais lelo na yeso ndaka mwana ngo. Bima. Lena ndaka mwana ngo ko bima. Mama, na bima na ba valise. Bima na biloko na yo, tika ndako mwana nga kimia. Aozwa mwasi musu azeza nango nani. Akonyo ko mate libala kal konyo ko mana konyo mwana nga konyo ko mate. Bima na yo, tikela ndaku kele ko debouye vino côté mususu. Maman tina lo ba kena bima nga. Oko bima. Mais tika no go lo ba pona bima. Oko bima. So bibi na mo ite na bibi so na butu na zo yebisa yo. Avec effet. J'accepte. Mais avec une condition. Écoute. C'est facile. Condition n'a pas capacité. Condition sur Pesanga. Mon salon. Si vraiment Olimina Zala femme na yo nalingi ozo ba responsabilité na yo tant que papa na mwana anaza libo masifa. En plus, nous t'avons dit que c'est l'État, ça y est. L'État. Nous t'avons dit la question. L'État. Bah, est-ce que tu as l'État? L'État m'a dit. Bah, bon, mais tu as l'État. Maman, pardon. Nana, personne n'a qu'à t'en côté Bima. Bima, et là, vous avez un cabal. Babylone, soit nous t'en koufi. Pour ceux qui étaient dans Simba, que nous t'en payons la bambio, on a c'est. Au pendant de quoi, Maki? Bima na yo ndaka mwana ngai. Bima na yo. Bima na yo mama. Munene te lote nga peme comme ka so sali kam ke peme mati. Vraiment mundele mtasaba globi bla na nzoto. Aka mutu mabe. Pona kana na zela. Maman. Olaksa yo. Olaksa de yo. Mwana obima nga te ti ko sa énergie na yo. Olaksa yo. Ko simba te lo na nga moko to bimsango libanda. Pona obima te. Ça m'a kila na o. On a heureuse. Na lingo za soin moi na ana ti. Suka vina. Faut mettre un gars qui au salon. Je te promets. Yes. Je t'aime. Moi aussi je t'aime.
Monsieur Guéchou. Oui, moi, je ne vais pas aller en face. Vous êtes sûr? T'allez bien? Et puis la parole n'a pas de couleur, donc la comprendre évident, on a le but, il faut qu'on ait les cas pour les psy, il y a des temps observer, on a observé, non? Il y a mon quoi? Papa n'a pas bon. Monsieur, monsieur, vous avez besoin d'assister à la discussion. Tu me vois ici étant détenu, papa, Bilambo là, tu n'as pas ne blague pas. Monsieur Guéchou. Monsieur Guéchou. N'importe quoi. C'est moi qui vous ai appelé ici. Voilà, Laisse, héros. Yo mwana mwasi soi-disant infirmière. So yeno pour vendre kotano libalo yo kasonité. Hein? Kotula boy nini mama? Vitesse ngona nani? Hein? Vitesse na nani? Yo mo lokwa na yaka ate a non comprendre yo. Nde papier ko sako ke boyanga. Ayi sako sur sanda côté. O chege mama, ozanga place olala, okufeli mira pembe. Quand mira pembo zo kufela ndembe moti na makala. Omoni papi a mobali na ba. Na bangela ke te mama po ba yaka ka botalebele bakenda batika ngaka na sifa. Oui, un certain jeune homme Sama. Qui n'a été comment vous n'avez pas tout. Papa qui t'a mais finalement papa qui t'a n'importe quoi. Na bino yo comme mais papa, tu permets ça n'importe quoi. Papa, ne blague pas maintenant qu'on sorte, hein? Complexé. N'est complexé. N'a pas complexé, n'a pas complexé, hein? Eh, monsieur, on doit confondre l'adresse, hein? Ne blague pas, n'a pas complexé, c'est fini. Oh, bon, c'est fini. Je te pointe du doigt, puis je pourrais t'indexer quand je veux. Mais c'est Douché. N'importe quoi. Mais c'est Douché. Merci. Papa, c'est fini. Encore un mot et vous avez dit. On va une question. Ok. Une question, une question. Oui, Madame Julie. Wana siko na moni vraiment que yo commence à kana ngai. Yo mo zo mo na te ko sakana, ozo sekisa ngai. Mon siko so ya seki normation ya komi problème. OK, ça va. Mutu oyo yebite mo loger na ndaku na yo. No yebite. Na loger. Na loger. Yo obi na loger. Na loger na pa. Balongola nga ni mula ni muke ni nini. Na kande na ça. OK, pour information na. Aïbisa qui opère en athée. Pas trompe, pas cata, matrice et zika. Aïbisa qui opère. Et tout la moisse. Oka musanga. Nini kaka okufela. Okufela nini. Okufela nini. Tango linga la papi atangela komba sifate. Taka mobali bakabanga mosi matanga ka kombo na ye seka lingaka ye. Siko nga siko na récupérer mobali nanga. Yo ko sili sangate. Oko sili sangate. Yo bim sanga ndako. Tokela kanganda kuna saka kitama kemsala. Non, l'action qui est en train de faire. Mobile aux autres Kazati. Pour n'a pas respect bien na couper sur la minute. Toké libanda na bope ça arrêter comme ça. Mutozo Lukazate. Nga comment na ça tu na respect nous. Une fille très mal élevée comme toi.
oyo craquer limira pembe ke libanda bino musala mleza ko lobaka lobanga na ke musala nga site pe ke libanda na kanga ou soit na bengi batibanda na bengi bat miso libanda maman naka prête pour la révolution na za benga pour moi simbo te benga batu ba ko libanda pe sa resta na za temps mais comment si mara bimisanga non nga sa temps na si mara bimisanga na sa temps lobete mais hôtel mara wana moi c'est sans valeur inga si peu importe ko finga nga pembe moi etuli je m'en fous na biloko bolo aussi si ko bima na ba docteur okokite ozui ba médecin ba infirmier okokite olanda papi nanga non lection aza nyame kila ba melake to kitchen na kingo toza ah na iso no keto kate menga melai to banda si ona pema so melai yo balo monsieur kinda kuno ngo aya ko bala yo mama abalio bon malheur na fille de valeur na fanda pana oya ki ko informer ngo kozana zemi na fille de valeur na fanda pana biso na sambala yo balanga loku tu somba oyo sali sans valeur aussi yo OK et l'aura paie ma part dans l'autre OK aussi ça c'est ta femme qui a dit ça. Non, je ne pense pas. C'est Yazaïm de créer scénario. On a yébis aux hôtels mais ma femme doit être là alors pour te développer. Toi, tu es confronté à madame Nangaï. Non, pose au calme. Oh, paniquez pas. Comment me paniquer? Moi, je parle comme ça. Ah, je parle comme ça. Naturellement, je parle comme ça. C'est bon. Voilà, je vous écoute. Grande sœur, il y a moi, sinon, où il était. Nivi Nikoni, elle s'appelle comment? Si tu me prends pour ton ami, vous autres, elle s'appelle comment? Na tunya Julie, ah, c'est Nivi Nikoni. Yubi Julie. Donc, il y a un mal à sifa, on a Julie. Ta belle sœur, il était. Yozo va Julie à combien? Combien de mois sur la vanda? Des posters. Yo, messieurs, combien de mois sur la vanda? C'est comme une menace. Keba. Comme une menace. À la faratani. Keba. Monsieur Guécho, quand tu es l'éclat dans ma main, je te promets qu'il y a un jour quand il y a beaucoup de ça déjà. Aussi au ministère. Non, Kangami. Oh, Kangama. Tu étais là pour raison d'enquête. Mais moi, il n'y a aucun maillot. Il n'y a aucun preuve pour établir ça. Il y a aucun maillot. Papa. Et ok, tu n'as pas de problème avec lui. Papa, yo, ah, on s'en a. Oh, chef, malade. Quand na vanzi boy. Maman, le pot bien un tracteur. OK. Ndé bimisanga. Kanga sifa. Eh! Moi na papa liese na télé maté quand na vanzi. Il faut bien que ça gongate. Na douce mais vague nanga ya ramate. Yeba. Mobali nanga. Papi, mobali na biso te rectification. Ah mobali nanga mobali lote. Na sangisaka ete mama. Te olo kasa lo yaka na pela oyo. Si atapata nazawa mama. Yo bimisanga. Yo tracteur kandi na vanzia. Moi si moko fertile, ndi na vanzia. O lo bisanga mingo tokisanga. O msamwa nanga lokwa yo. Bino ba lettre alphabet o papier zo tanga. Non taleka comme na pe. Non bangela ngote ngana ata kuna. Natikala. Bien mama ina mela no kapema. Ya mama ya mobile nanga asombi na mbongo na ye. Bien mama ina mela mama. Imagine-toi que tu vas apprendre qu'il y a un siko qui m'a parce que ça me qu'on a déjà cessé. Mon chéri m'a quitté. Eh, ya Guécho. Les bosses sur les maman solo ba, maman makam tu m'as bé, mais les mon maman ça a raison. T'as les lois. Richesse. Swinga été. Richesse. Yoka soniko. Maswa na vouloir pourquoi? Parce qu'il faut dire bon on a tout. Mais dis je n'ai pas sango. On a raison sango. Bon lelo. Bon oui pourquoi on a yo menatie mutu na se. Soko salaki yango to salaki yango te zala kimia baloba mabelo kasi baputo nango te yusuko tiki ndako na yo moko papa tala ozozonga mwana moke te ata so ozolata bapupo ozolongola ba zero yebake age ekei moke ozokoma na age oyo papa na bino azalaki nango
Nga et olekela nga soki yo ovandisa nga awa pour dire ça s'est passé pour naï comme si il y a quelque chose il y a quelque chose na bibiso na boloko il y a quelque chose yo combien de fois nga na ndako na zaki millier ngeski yo ndima ina okanga na kopi musambo pina na biso na kasho bakala kyote ozaki na kaka na maboko ya quelque ma biso tanga kiti nga ite te mamba moko binga papa te nzaki mini pa siko aye avandao yo petit quoi la na da et bim disi banzubi aolala api ye misana via richesse azana raison na ya sali mapete et puis ndinga za wana tolongole na buku alupangu te nga na yebi na bota bana nga mibale ya mibali ndinga za wana ko kanzaka ite kazali banda ya ndako azana kati yo kokita na mbetu ya umata na mbetu wana ko wakute na futile munga bima na prison si mesu na funazo su mbetu na ngana cede su pona ye ngambo bazoyoka ke yo bimisaki mbongo pona ndeko na yo richesse. C'est à moi que tu parles ainsi. Pour nous bimisi mbongo. Dans un sur le mbongo là. Et puis soki ngana maman. C'est-à-dire que dans ce mbongo la police va go changer pas fille bongo. Nazo ko na ngai. Ko to kana ngai. Yekeso na sto mbongo def sauter. Na place la kanga yo. Kende kama mona kashwa ngo. Na place ba kanga ko tenzela makale ko. Ngana susi na ngaza vana na kati ya ndako soko lala ponyo lali. Lo tapeta na makamasi. Ya ba bimisi no mbongo ngoso ngaso na bakango pour la deuxième fois. Na mbongo def sauter et talio. Déjà nous avons indexé ngai. Oh yendi ko indexé sur na ndeni. Ko indexé. Ozo l'accès musapi ko. Boni ko indexé ngwana. Et te gesho. Yegesho ke ebele demo na kompa ke batambongo banga prison makasi ko le ba pauvre. Pour pauvre ba repetre ni. Ka via une fungula liye ka ko na kenya. Ngana utika shote. Zana kimia pa na ngana ebiso. Zana kimia. Mama ipatela lokoto no defso kaka wa mutu. Kaso defso na ko yiba ka pa na ngati. Mbongo apoka na bombiti. Eza mbongo na ngamo kote. Oh mami ze mbongo no. Embo mo ndamde bendo tika so tinde wende na do box sa carte na ligablo akwe embo ngonote ise sombo ngonote ato lobi lokola basi mandefu yango nezo trahir yo. Pas besoin de la salutation, non. Toi, tu es intérêt au se présenter dans le bureau inspecteur. Ozo évitant pourquoi? Pourquoi tu évites? Pourquoi? Malembe, état. Je m'en fous. Je m'en fous de son état. Ntoki, Ozo t'en rappelle à Miss. Je suis pas Simbi Bible. Sorcière. Écoute, tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Tu vas payer. Akoya, deux convocations on va se présenter. Ozo bangani. Nzambe merci. Omoni nzambe wana ozotanga lelo, okotanga devant tribunal. N'importe quoi. Et puis bozo sa jeune na kombo nzambe. Pourquoi nzamba ngo ya kala za nzamba lelo te po fimbo ngai kozwa. Pesa nzambe merci pour changer. Yonde pesa nzambe merci. Sambela pona eta oyo zana ngona zemezanga tata wana tokoyeba nanga nao. Merci. Folle, criminel, sale pute. Ok, kate pour toki katoki. On n'a raison. Qu'est-ce qu'il y a? Diane, mais depuis que tu es rentrée, aux indifférentes bouillonnant à poigne.
C'est quoi? Tu as un problème ou quoi? Hein? Oh. Diane. Depuis où tu nous sens, on sentit indifférente. C'est quoi ça? Allô, Julie. Allô. Oui, Ngai. Yosa. Oui. Oui, depuis hier. Oui, bah libéré Nga donc ils ont coûté de richesse mutu a foutu ba caution là. Donc si c'était pas le cas, mais Nga a très mis en prison. Je tiens vraiment à te voir. Il faut dans mon œil. Le plus vite, aujourd'hui même, dans la poste dans mon œil. Non, n'a pas maman pour raison de sécurité donc non mon akuna n'a pas sécurité pour attends pas au boss mais pas au changer soit vie ba yeko le kotanga on a battu mina mon maman tu viens chez nous ici na bien du chef ça non on continue comme ça la makam na simananga on on yeba te to oza maman ozo bomba non comprendre te za no clair nanga non comprendre te. Ça veut dire quoi? Comment yo ozo permettre si fa continue koya ti awa ko yo finanga? Attends. Ngani matrice Zika? C'est ça? De quoi me parles-tu? Natama le lavana ki musala si fa yaki awa. Alors ba buzo belé. Non pas beaucoup répéter parce que na yo si kananga yi. Elle est venue chercher quoi? Ayo yebisaka ke nga matrice Zika yaza na zemi natika ndako eza ndako na yo na ye bomona passe ensemble maman belé tala tuti solinga na otoyokana ki okutana soit disant mwasi na yo busala ba sûr que bosala ana s'il te plaît donc on suko supporter en côté. Écoute, ne dis pas de bêtises. Si faisant mwasi na maté ngano toyebi vie à cifre. Ok, d'accord. Je suis commis au Bengaï comme ça, on diriger. Ok. Voilà, c'est toi ma future femme. Alors, tu as dit nana qui écoute sifa, je ne sais pas non écoute pour na solana ni. Il faut solana. Na solana ni. Il faut solana y, au mettre fin na babuzoba oyo parce qu'il va de continuer. Elle me veut quoi cette femme? Elle me veut quoi? Elle me veut quoi? Écoute chérie, s'il te plaît, laisse-moi gérer ça. Ok? Je promets que bêtises vont se répéter sous c'était. Et ce se répéter? Je promets que il se répéter sous c'était. Laisse-moi gérer ça. Mais tu pouvais quand même m'appeler. Hein? Bonsoir Salaki Omabe. Bah, si ma suite problème est ça, n'hésite pas à m'informer. Appelle-moi. Partout où nous allons se dépêcher. D'accord? Et puis tu dois faire très attention. Parce que tu es aussi recherché. Vraiment, tu dois vraiment te camoufler. C'est ton nom qui est cité là-bas. Ok. Je t'attends. Yaka Penayaka, c'est urgent. Ok, merci. Prudent. Ok. Vraiment.
peux arrêter de m'appeler? Hein? oyamba te poignet ta soko ya awa vraiment ozoyambanga te. Sifa, attends un peu. Papi. Écoute, déjà tu dois arrêter de venir chez moi. Pourquoi? Et en plus tu dois avorter. Pourquoi papi? Hein? Compte tenu de circonstances tout ça, s'il te plaît vraiment. Circonstances nini oyo elingana avorter. Tu vis dans entre na risque bondeni papi. Eza question tu as vu non risque. Tu bani ba identité ngana yo. Papi. Question okufeza te. Oyebi ba circonstances tout ça non. S'il te plaît. Kocha suma kole pa nanga te. Et en plus, zemi za na mfuelo. Papi. Oyebi ndenge oloba na no sana makambo oloba te. Oyebi ke no ya na rapana. Attends, mets-toi. Viens. Écoute-moi. Je t'ai fait une promesse. Si tu acceptes d'avorter, moi je quitte Dia et Nanoto Balada. Tout comme ça, projet Namsoma Sokandeto Bandakia. Tu as ma parole d'honneur. Papi. Condition, on a avorté. La pétition condition. Attends, on doit faire des choses bien. Tout brûler l'étape. Une fois que tout ça est bas à biso, je vais te donner des enfants autant que tu voudras. S'il te plaît. Il n'y a même pas à réfléchir, chérie. Mais pourquoi tu ne veux pas comprendre que Sakai na mani, pardon c'est là non. O sakai na ngai. Eh, yo ko zanga moi si ya ko utiliser. En plus na nini? Et maintenant nini? C'est pas ça camarade nga asa commande ko nanga. Donc yo nozana o utiliser pour yeba, o do sa banquette na yo tala. Ngane na tangi sote mani pour ça makambo yo eko sala wana na nsoto nanga. Il faut luka bisiko sala. Pardon c'est là pardon. C'est là. Nini? Comme si pas ça camarade. C'est là, comme si pas ça camarade. Yo nana droit salam ça nanga. Qu'est-ce que prison? Alors le yo kangai, dis-moi un peu. Ceux qui c'est quoi yo na si pas boaba ami. Ceux qui ce qu'on a enquête nanga na moni que gesho aza fautif. Na kangai te parce que boza ba ami. Enquête no soko ko sala imani. Oyebi ko sakai nanga. Imani sakai na bolingo na ebiti nga bibish. Nzambi nzamba lola limbi sangai. Donc yo yaki ko linganga. Pour ça la enquête concernant si fa la famille te ngabi yo tala si fa yo tala ngabi. Toza ba camarade mais toi famille te. Et le ko sali emani na yini yo. Lokuli, attends. Lokuli. Mais combien de fois on a Lokuli. Attends. Yo kanga Lokuli, mes sentiments pour toi namsa nanga c'est différent, ça n'a rien à voir. Soko zaki mbala solo linga ndo linga ki o protéger Sifa, o protéger Gesho. C'est là, Lokuli. Lokuli, osa tamso osa confusion. Moi je suis un homme de loi. Pour confondre tes makamya bolingo yanga na makamya. Écoute, la loi c'est la loi. Je dois appliquer la loi. Kolobelanga ba français no milai wana te. Tango sala ba classe nunga bibishi nazala ki te. Lokwanga nazala ki zoba na servi yo na bolingo, na servi yo na kisongi, na servi yo na koteka camarade na ngai et puis bakanga mobali na ye. Omona partir à lelo. Mukolo yo mona nga boso ndo bosa libela mama na yo. O mukolo te msangai. O memanga prison ko se marate. Mukolo te misanga. O tangela nga baluana. O ko tangana. Ko se marate. Na biko si marate plus jamais. Mukolo lukanga. Mukolo ko luka emani. Continue ta son osala. Emani attends. Kende ko linga mibeko. Zo mibeko na ofungola buku. O soki na article 15 ou 20. Bala ngo pe lingango la pangai. Na ebisi. Plus jamais la fille n'a son lapin à la vie. C'est pour ton bien que je fais cela. Je dois te dire, t'avouer une chose. En dépit de ma kambutu, ton dos à la kuna, quelque part, na kuma epe na bolingo. Makambo na kote na prison et que ndenge comme nous a cité kuna, je comprends vite que ce qu'il y a ba moni ba okanga. On va l'arrêter et c'est pour te faire souffrir. Tu dois quitter ces pays.
C'est pour ton bien. Gesho, où est le cas, ici est le cas. Julie wana oya kala oyo yebi azate oyo azalelo. Et Julie a bongo la motema. Julie akoma kosambela. Le passé na ngai na ninga ngoli suite. Parce que nakoma Julie asika. Na yamba Jésus déjà na vinanga. Wana eza pour la tiki tambala yango zo sama. Non, Gesho, eza pour na la tiki tambala te. Nakoma osambela. Julie, yo bongo la motema. Je te dis. Oyambi. Na yamba Yesu na vinanga en tout cas nzambo za malamu. Et tu as confessé. Ceux qui n'ont raisonné, oui. Au confesseur? Oui, le confesseur, le soit pasteur. Et bon, on a justice. Tu vois, si ce pasteur a l'imbition, justice n'est l'imbition. Sama o atangi tangi komono kuna. O ya basulu ndenge basulu kayo kuna. Yo okina de confesser libosa sama. O c'est que limbisanga pona sa ki ubuisu na lipa limbi akende ko retirer plainte na justice. Sama azam tamokili lokwa ngai. O même pas pasteur na bien pas beaucoup abon la motema. C'est ça? Non, tout na nzambe nanga so na kusani. Julie, so c'est les blagues na makuna yebisa yo ba okanga yo o sa prison. Siko soko douter na maman loba. Bana ko sala dia prière à Daniel Erango yo qui tango okoma kuna na prison okoma Daniel olimo lokota na devant ba kosi. Pour ce sont blagues, tu es recherché comme pas possible. Ce ba kangi yo o sala prison. Julie, tu dois te déplacer. Il faut bimam beaucoup. Nzamba ba fela na bo feli azali. Ah bon? Ouais. Yo ngola sanga ki mtu motanga Bible. Bon, moi je tenais à te dire cela. C'est pour ton bien. La bolingo na zana envers yo, yango ça qui na biso bon. Mais yeba ki borfene pe ba kota po. Yo reste na kata ba kashu ba borfene bazati. Na ba vivre. Nzamba ngo pas ba vivre na borfene. Mais c'est pour ton bien. Julie, ce qu'on néglige maman lo ah tu comprendras. On comprenait pourquoi on s'est camouflé pour ya ah. Vous comprenez pourquoi?